Voilà. Bon, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te belé bisika biso bisu bino nzambalo la ibako pambola bino bandeko nanga. Voilà, nazali boso na bino juste pour 15 minutes. Hein. Voilà. Bon, yoka bon mama kelele tout et tout. Je suis déjà de retour à Londres. Première émission dans la Londres. Je suis chez moi à la maison juste dans le jardin. Bambo te ebele bisika bisu bino vraiment. Please. Ok. Voilà. Bandeko nanga tokokende na lombango na ye kaka talaka nde tozaka na coutume na biso ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel bambo te belé bisika bisu bino bobo to bondeko na bandeko na biso nyonso tout. Voilà, il y a catholique, au basala qui est tout le temps en classe à Tokosa, Toké na lombangu, Tobo sanité, bandeko Bima, témoin de Jéhovah, toutes tendances confondues, bambo te ebele bisika bi zuibino. Vraiment bandeko na bolim bisimo muke hein. Please, allô, please, 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 go, please, 2 minutes, go. Voilà. Voilà, bandeko nanga bolim bisi, je suis de retour. Vraiment, voilà, naye na lombangu tozala ndeko na biso mwasi na kati ya poste na pardon na kati États-Unis. Alobi la danoise beta sete na likambo yo aza ayene lo moto benga ngo casus. Donc ayena kamoko o ezake bino pe bandeko na biso boko pesa biso mo eyano boko loba. Ndenge nini ndeko na biso mwasi azwa solution na likambo oyo eza likambo na biso ka entre biso na biso ba congolais mais moyibi nde leki na communauté na ba oyo basalaka na poste. Voilà bandeko na ngai c'est ça quoi ndeko na biso alobi la danoise la musana conscience nango c'est ça. Je me suis dit ok vraiment mikolo naza un peu na congé moko boy na mipesa ki nga moko mais ndeka ka musala esengi biso to yawana donc na ye kaka vraiment avec simplicité nyonso na ya kopesa bino émission oyo ndeko mwasi asengi ngai ndeko mwasi alobi bo abila danoise na kokisaki 50 ans nanga naza na baleki nanga belé nga na fa na États-Unis naza na baleki nanga baza par-ci par-là voilà donc basalaki moi colis basali colis balobi ke non tozoti ndela na biso azokokisa 50 ans aux États-Unis colis yango ezalaki na ba bilamba ba boubou parce que ndeko mwasi alobi a décidé qui à partir de 50 ans abandonner tes sous ba jogging te ba pantalon te le baka na hiver donc il est vraiment commis na ndenge ya ba maman ya Afrique kolata moi boubou moi libaya moi kanzako moi ba biloko esala ke mo pe mon appel ce que peut elingi oto bon appel sauter hein au long 50 ans maman commis na 55 ans 60 ans voilà donc faut faire attention. Alors ndeko mwasi abaleki ne babaki ok basomelie ba panye ba bubu e utaki na Benin ba blo mo bongo na bubu boko ezaki na valeur ba 350 €. Bilomo boyi ba bubu na ba base ko ya riche wana basomeli yango baleki na ba saleli ka bakate ya koli ba ye nango eye na poste bandeko na biso ba congolais ebele basala na ba poste wana baye barasoka talika kombo amonika kolio bakomi kaka Bernadette Chibwabwa ayebi deja on ndeko nanga muluba alekisa ngo côté ake ko fungola atali biloko nini eza kuna na kati soka moni biloko abie azui amoni kaka oyo nani Jean Bosco Matondo afungoli koli do ba ko ba yebaka ba kombo na biso yango na ndeko RMO po boti mo na poto o pese peta komba mindele ya eza nango complexe te RMO pe fungola ka ba porte na ndenge nango intégration RMO pe za bien tena ka ndeko mwasi tango ba Monica Kombo o Joséphine Lubanzadio directement babiai au congolais papa wana congolais sala na poste zwa kolia mama na biso fongola yiba kaka ba base oya kitoko wana nyoso kende nango tikele ba biloko ya chanana o ya moneki keza chanana pona ye alors ndeko mwasi tango ye asuba so kolia ngo su bare ambale ngo lisusu amonika koline muta poste tikeli ye azwi pe koli
donc bato basalaka ba triage wana yaya yo muto yibaka totia non entre parenthèses bino mo boye bila danois sa memela bino ko kande wana lisolo muke conseil ebele tokota na conseil bande kunanga yo muto yibaka wana de l'eau à l'avion bino bato boyibaka bosaka na poste na ba triage musana bino ko yibaka biloko yaya yebaka peke un jour caméra ezalaka ana yibaka na ngai parce que biso ba congolais so ba yibio na poste tokenda ko déclarer te mais soki bobandi ko déclarer ndeko nanga omoni biloko na yo batineli yo même ikoli yango ekangama ndenge nini emoni ke biloko ne kokate yaya kende ko déclarer na poste bakoma kotiela bango ba caméra bakoma kolanda bango parce que trop c'est trop pour le balai de noir ndenge ni bino boyebi ke congolais muta yibi yango bande ko toke na lisolo malembe ndeko mostango bayibi ye akisi koyo koyebisa leki na bengi leki na bi mais botina nga photo biloko boye na monite balobi yaya to tiaki fozala bayibi ndeko mwasi oya France bakei na poste na bango bake ko déclarer boyebi lere tokendaka na poste bio olakisa biloko oza nango te wana nga na oloba awa na UK ndenge elekelaka okeka na koli na yo bapesi yo mwa papier balobi déclarer biloko ni eza na kati okomi batuni yo eske olingi ezala ke neti lettre neti koli eke muta ko landela yango donc nyonso eza na ba prix nango ofuti yango très bien alors ce qui lelo ebungi poste akofuta yo parce que o sécurisaki koli na yo donc moi si pas salaki yango mais eloko eye ko bebisa ndeko na biso ke poste futa ete bayebisi yaya yaka na ba facture ya biloko oyo yo yaki nango bama biloko wana presque ya sombango misusu asomba na ye kala abwaka farti misusu asombaki yango epa bandeko na biso bakendaka na babene yaya bandeko na biso mpe bakendaka na bene boyebini bandeko nanga bazala na bango na bafacture te congolais yeba komorde kosanini ezani modernisation, voilà, devient bien. Modernisation, il y a un commerce. Bon, si quelqu'un a un commerce, ça t'a kala. Herbiso tanto bota makana, ngana kamuto kala. Tango kala ba commerce kala ezanga nini? Quittance. Yo kaba komba kala. Quittance ezate yaya. Ndeko na biso ko déclarer ndenge nini? Ako déclarer ndenge nini na poste biloko ezanga facture. Yango yaya soko ozokende o poster biloko bomba ba facture ya biloko na yo ozotinda tozwa mayele baza koyiba to bika pona ni to lo baba congolais po eza communauté na biso oya yibi congolais to bika ba camerounais pe ba yibaka baba mindele pe bango ba yibaka mais to lo ba congolais entre temps bo ke église bozo sambela alléluia et surtout mais miyibi bozo tikate tina place à misala yaya même bino ba femme de soki de chambre ba benga bino koyiba ba drap na misala koyiba bino ba tobosaka ba cleaning koyiba ba savon ba biloko ko sokola banda ku ya koyiba na musala yaya ba kokanga bino soki justice ase kangiote justice anzambe ko kanga yo koyiba wana eza kozwa te eza moyibi parce que tant yo signer contrat na musala ba c'est que yo ko ozwa savon yo ko zwa boy ba femme de chambre boyiba na ba peignoir oyibi yango pozo lata pozo laksa pe batu yaya yaya moyibi eleki na communauté na ba drap na ba hotel koyiba ba savon koyiba ba kisi na misala koyiba ba même ba oyo ba pen ba nini ba nga ngoni ba nini ko komela kaka oyo koyiba na musala ba papier mouchoir boko koyiba na ba masque ba infirmière ozo yiba ba masque na musalo ye na ngona ndako pona ba masque mususu ko moni mutalati yango ezakaka spécialement pona ba docteur mais comment après mutu mo dans zela zane ko tu docteur talati yango azyango cela veut dire que ndeko ne moko yiba ki yango na hôpital ba muso bazaka kutu akena maternité ke robota tanga zobima ayibi na ba pampers ayibi na mama na bébé na eska ozala beni
Oh, t'es ma papa sa première jour. Aïbi l'hôpital. Hey, yaya, bongo te. Ma bé, ma casse. Bande, on a besoin de ça sous les baobas. Moi, qu'on peut ti, moi, qu'on peut café, ça l'ara bien. Ah, le tozo na rythme ma bellesse. Et le canango, ba glaçon de belé, yaya. Toko sa denga mukete. Bobo sanate, live together, yaya, na ose la bino. Toi, na kacha congé na été, live together. Bino mo boyebi corona. A boyi na eko tika biso. Yo na ba masque no yibaki yaya omimami ki ne logi na komona yo. Yaka ozwa mobali na live together, site de rencontres bien organisé, bien structuré. Yaya yaka ozwa mobali ya bien. Ozwa mwasi ya malamu. Site eza se moko live together au Bengila danoise na 0044 74 59 62 52 17. Okozwala danoise to solo lipi to sali makamna na ndenge ya bien. Voilà, to continuer bandeko nanga, ndeko mwasi moya récupérer biloko ezate. Ndeko na biso sala ki epasi, atali ba photo, ba bazin, biloko kitoko bandeko nanga prochainement na koya kolakisa bino ba bazin wana. Abaka otinela ngango ba photo. Alors ndeko na biso fanda na jour moka bwa kutena mwasi mo bwa congolaise. Po epasa abi na zakafuma pe muto ba miliete. OK? Mais jour moka bo nzambala la raté tellement zaki na souci et puis azalaki na posa a changer habillement. Donc pour naie amona ke ba pantalon eza masumu. Abi na nzambe na lingi soko na lisumu te. Na lisuko tamo na pantalon te na colante. Na lingi na kota sikolo na ndenga maputa bona yebite so ipe na Bible na verset ni ba koma ke maputa nde na ba bazin yango nde kokota so na lola na yebi pete. Voilà. Pour Jésus, moi, bandola ta robe, bandola ta robe ko. Voilà. Donc, et pour nangai elamba mobali na moi si ezate. Voilà. Ezaka ke elamba so mobali so me elamba na ezaya ye. Yo peso ko so bi pantalon no ezaya yo. Voilà pour nangai za bongo. Alors ndeko mama bande ko chonga la ba prière. Ah nzambe nanga na linga na changer bien manangai. Vraiment. Maman biso na pas ali chantre de l'Éternel. Bambote a yembana ale moloto. Donc maman na biso a yebi via ale moloto, a yembana ale moloto oya bengi ngai. Donc mwana nzambe ya tongo tongo. Abila danoise. Jour mona kuten kana maman mo boye kaka to sola biso bien. Non lobi na telika premier regard boye maman go alati bubu. Bubu kaka o batindela kinga wana bande ko babubu ne zaka nango mingi te. Baboué ou tarba bene, au moins qu'à son chance, yo zuno ka modèle wana ka yo kaka. Abi vraiment moté ma bide pasu ki na bi o ka modèle ka ni batine la kinga. Abi na retourna mama somba ki ngo wapi. Atukanga vraiment fera ça tout na somba ka na récupérer ba cadeau na nga. Atuni mama lobi te o so be bubo wapi abi biso to na papa na biso mo bo asala ka na poste. Ade olanga bo yo kali complexe zo koma. Ade so ndeko so bo basala na poste bango pa basala akuna ba koli yaka ya ndenge na ndenge. Azwa ka chance ko bimisa ba koli ba bubu abimisa na biso ngo kuna ya ka kotekela biso. Atekela biso ngo ba $200. Mama na mutembe pasuki. Alobi azala kai papa boye bango ba basala mama ba beta ka ba cop ba banjango lelote. So na posa so baba biloko ya moins cher banini ayaka na babiloko ayaka na biloko ndenge na ndenge do papa wana muyibi soka monika biloko ba congolais na poste ya fungola ka so pena mindeleo soki na bani akendaka koteka mwasi na epe munoko elalaka te papa place basalaka bakoli mususu ezalake ekei pa ya mutu ngo nzoka nda déménager na ye tangu collier zongi la poste ezunguluke nde ba pesa ba chef na bango ba pesa ka bango ango lokuta congolais collier kei destination muta monanité poste ko peswa ngotin eko bima na maboko poste so boye bakate l'état ko saisir ango yango bomona ka biloko balobaka ba vente aux achères bako pesa bino batu bosala ate yo reçoit salaire na yo congolais totika moyibi esika musala botala ndeko mobali mwasi wana yo ki pasi atuni yo abi mama et puis babubu na ye nyoso mibale mama wana ka mutasomba kya abinga na somme kutu de bubu zela na kotinela ba photo soko sepeli nango na koyebise kaka chance mukole koya
soki azwi babubu lisusu na akobenga atindeli ye deuxième photo même bubu na ye na bafoto. Entre temps kuna na France eza na kotoka ndeko na biso azo raisonner place nini azo bafacture mpona akende azo revendiquer babubu wana. Entre temps ndeko mwasi mpe akangi mutu oyo atekaki babubu wana asalaka na poste yango alobi la danoise aza ndeko na biso congolais aleisaka bana ne na musala wana. Il paraîtrait que les États-Unis kuna bisombo soma bandako asomba pe ndako na ye. Donc est-ce que soki na kei na kende na ye na ndenge na biso ba congolais to bongisa à l'amiable ou bien na kende directement na poste na kende ko funda ye parce que toza na ba preuve bolobi nini bandeko na ngai wana kana ye libino. Bon répondre nga s'il vous plaît. Puis nous sommes posé bino question. Bozo bima na question. Et comme elle a danoise, tout le monde qui yo na jardin. Na lingi biloko wana te. Oyo na longwe na Belgique, au jardin na ngala kati à Londres. Naza na besoin commentaire dango te. Naza na besoin ya commentaire bo pe sa réponse na question na tuni bino. Jour na ngana yene émission na tuna bino oyo mobali ya nani? Ni mobali ya komaka ex. Bozo ko répondre te. Bonjour qu'on répondre à ma futilité. On est dans le jardin. Non, non, c'est une Belgique qui était. Pourquoi Congolais, vous avez une question très capitale. Hein? Donc, on les canangons en live. Ba maman est belé, ba benginga, ba souffrir. Et comme il y a bazo ebate, ceux qui m'ont divorcé, bazo ko banga ko bala mobali yo aza divorcé. Ba comme ko luka mobali yo akufeli mwasi. Donc, bilo na communauté la so bo linga batu ba kufa, po ba tikela bilo mibali. Donc bolingi liwa ya batu soki mutu akabwani abala te pona ex na ye ex wana ye nani ye mutabota kie yondo bota mobali oyo bokabwana ye totinda ki oboya ye na pose bino question nini bakobenga mobali akomi ex ya tantine Jeannette, ex ya tantine Kingandi, ex ya Lydie, ex ya Angèle, ex soki ya nani ba tout bino question on bo répondre te la danoise oye munene. La danoise au Kondi, la danoise Iboye. Je n'ai pas besoin de ça, s'il vous plaît. Merci, Nabilo, c'est gentil. Mais attention qu'on lobby en mot. Oh, la danoise, je t'aime beaucoup. Mais répondre, K.O.Y.O. Et que ça, la bien, yaya. Biso peto yeba. Parce que mouyibi na musala, t'es à la place, t'as la place, ko souka, yaya. Alors, bande konangai, voilà, tout comme la place de souka. Alors, viens. Viens dire au revoir, viens dire bonjour. Viens seulement comme ça. Voilà, donc bande kolanga ina komi na ngana suka, ngai na solo laki na mama, o ngana solo laki na ye, mais na oyebisa bino te so na pesa ke conseil nini. Bino pe bo pesa conseil bande konanga, bo panza li solo oyo. Ndeko, yom to yibaka na musala. O yibaka badra, o tandaka ngo na mbetu. Keba mukomso ko yamba mupaya boya ye. Aïe, kaka hibi. Ok, tu es pieds hein? Viens ici. Non, là, il faut venir ici, sinon on ne va pas te voir, hein? Si tu veux bien dire. Coucou. Coucou. Voilà, ma petite fille, elle est avec moi à Londres. Tu es dans les vacances à Londres. Voilà. Azo staffé na kacha à Londres. Allez, voilà, bah, va porter les chaussures. Bientôt, j'ai fini là. C'est vraiment bien. Ah, Bibi. Voilà, tu veux quoi, Bibi? Oui. Oui, j'arrive. Je vais te donner. Voilà. Donc, tu comme il a besoin de ce cavalier de Nangaï, oh, nous sommes la danoise. En tout cas, partager mission. Pesa vraiment, hein, yaya. Pesa penza beta c'était à solo. Nali kamboyo. Ndeko moi si azas qu'on a ba preuve. Oh, ya boubou na ye. Et pas ya maman tel. Aboy ko cité comment maman na somba kiango. Na yo muto somba kabilo kwa moyibi. Yaya ba kangela kango. Bino bat bolo ba français boyebi kombo nango bien. Ceux qui peut reseller, ceux qui peut nini hein. Bino bat ba français. Ceux que sombe loko ba yiba ki yaya. Ceux ba kateli moyibi 7 ans. Yo ba ko katelo pe 5 ans. Tika ko somba opi maman naza consciente. Maman ba enregistrer yepé. Maman na biso pe enregistrer ye. Aza consciente abi ke na somba ki pas papa tel. Abo alobi na enregistrer ye. Pour na lingi te lobi na comme ote. Na lobaki na bongo te non maman ba enregistrer ye bako ba lobi ndinga soba ka pata tel o papa na kutu azwaka chance na musala
bayibaka biloko mususu mususu bakabela bango. Voilà. Donc papa na biso wana azo mérité prison, azo mérité makambo ebele. Alors bandeko nanga bo pesa conseil, maman na biso amemango na ki congolais, aye na ndako tata wana basololi à l'amiable, ba bubu na ye maman na pe assez alati yango. Est-ce akondima azong sela ye 300 euros, 350 euros, 350 euros na bubu to yebite. Entre temps yebi loka muyibi akete kanka na 200 $. Vraiment bandeko nanga eza pasi da bawa, balobi mutalia kana mutoki na ye yaya. Salangolo zaki yaya, so musalo zo sa na poste, ba futa bino bien papa. Kaka ozo foot, ozo bazo foot wana. Moi sino pas zali, oza pe na bana, so boza bien organisé, boko lia boko mela. Et là ka ya congolais, to lingi kolia na biloko ekoiko kita yo facilement te. Boli kolia lo kwa ba yombe. Bitoto wana makemba makasi makondo ya makasi olie karame na kingo, a miso linge bi ma fo mela kamai. Non, 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 c'est pas bien. Ça, c'est faire souffrir l'estomac. Faut les bilans, il y a pété, il y a bien. Aux autres, aux aura $2000 sur les États-Unis. Il y a des coquilles. Pour nani, tu as vie double. Vie dans les États-Unis, mais vie moussou est dans Congo, vie moussou est dans la Colombie, moussou na Kananga. Donc, boli ko vivre ici, ka ba ma colonabinoté. Yango ezoti la batebele ba yi bakana misala. Et puis qu'on l'a ta babilamba cher pamba na ozola te lango pe na tina te corona pe ye nango somba ka bilamba to ta place ola tamoti corona pe si la te zaka kawana feti pe bazotaka ba nombre limité. Voilà. Bon bande konanga merci na bino nyonso bosepelaka na la danoise vraiment bo s'abonner ebele merci ne bozo partager be mission. Je vous love. Nzambe apambola bino abondamment. Tokutani prochainement na live. En tout cas, c'est vendredi. Lobby vendredi. Je vais faire un effort. Malgré Moussala Nazanango, malgré l'occupation, en tout cas, il y a un live. Oyo balandanga attentivement bomona ke jardin oyo eza jardin oyo nga nazaki na ngote donc na koti na ndako sika. Voilà, je peux pas vous cacher beaucoup ma famille nanga oyo ndako nanga ya sika. Voilà. Nasuki kawana. Bambote bele. Ba gros bisous. Bye bye. Tokutani bakalate. Que Dieu vous pambole, hein. Vraiment merci. Bye bisous.